namoni JB alingaka mwana Nsoker et puis JB aza différent ata asalaki erreur wana ata asalaki makambo wana ya grave mais JB aza différent donc grand différent penza botala bino moko modèle asali makambo yango bandeko na ba musicien chrétien bayali dedans na makambo oyo mitema mabe basala ngome barepara ateloka moke te et puis ba musicien chrétien pe ba bebisi bana ebele ngambo ne naza né grandi en Allemagne mutu to ayebi mutu oyo nyonso azalaka na Allemagne aka na colonne ayebi ki Amélie Chatans né grandi en Allemagne akoli na colonne na bayaya en tout cas mutu to aza mutu akala ya Allemagne surtout na colonne ayebi nga ngauna bana okola pena taille guitare même mineur ba musicien chrétien ba monanga na manosa na l'église mo en la colonne ba musicien chrétien ba monanga ba pesaka kombo boloko wana za mwana muke ba 13 ans 12 ans mais tala zoto bien taela basse banini bato ba yebinga ba témoigner ce qu'on a âge na manosa na l'église ba musicien chrétien quand ba musicien chrétien obido boyebi ya succès on ba sala ba succès ba vanda na ba Paris banini banoya ko beta na église na biso wana banoya ba campagne ba journée de louange ba monanga ba obenga boloko ba pesaka kombo boloko na comprenate pourquoi ba pesaka kombo boloko na ebika ke boloko ya prison mais na comprenate pourquoi ba pesaka kombo boloko na yo comprendre après que zaki signale que quand on a so simbi boloko do ba simba na bango mais so simbia boloko moko kutu mise chrétien abilo tupe boyebi ya ça peut succès fou à Paris succès fou aya pena veranga boyenga mona mke 12 ans 13 ans alo bananga Amélie na sepelaka na yo na sepelaka na bassin na yo wana ngo na yeba te bassin za nini na ja 13 ans na expliquer nga bassin na yebi bassin ti oyo zo expliquer nga bassin ba toyo bani na yebi yango ti alo bananga na sepelaka na bassin na yo ne oza kitoko boy funa mona pe mama na oso za kitoko pe bongo ngapi na comprendre te mama bassin na l'accepte mama na biso ponga pena côté wana nebo mona anga na zala lokwa ba camarade na mama na biso e bandi lelo te mère préparant déjà donc complexe à ezate yu mazate misi akoya na uzana complexe à misete surtout que na botami donc il passe mon boité au memanga na kota na orchestre muto soki ndenge nini donc na déjà bien coaché mama bana yebisanga déjà so mutalinyo na nzela yebisanga fona yebae atata na okola yabo mona za toujours cote na mama ya kuna bati mususu pas approcher à son mec mère présence sa mère et tu vas cal à comment il s'amène ni autant pour la cana maman en tout temps ça va projet ma bé aligner maman s'éloigner parce qu'elle dit que yo en tant que moi qui aux naïf à olamba yo na ndenge na yi c'est qu'on a maman toujours la pointe babanga na bango pété ba opi basala bango bavanda kaka bongo bandeko soki jiba koti boloko te eza pona kindeko ya te meme nga nazo condamné ye fermement kasi soki natali histoire modèle abanda ko réparer na oyo asali lobi en tout cas na okataka justice ndenge moko mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote
ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko totala conjecture ya tiers monde. Totala oya RDC. Totala jibe ake boloko. Nana ko souffrir. Motaliboso ye moko mwana nsuka. Ako koma na pasi sur pasi. Binemi sur binemi. Nana ko protéger mutazate. Mwana nae so bazongiseli ye souffrance. Soki batiki ye na famille ya jibe. Jibe na boloko. En tout cas, ata bakobokole bien, mais bakobokole te ndenge jibe ya libanda. Po oya bokolaka leki ya jibe. Oya kokangama jibe. Ya nae. Soka asalaki makambo yango ntango asalaki yango bakangi ye autrement. Soki mpe bakangi ye siko ata asala yango kala autrement. Mais siko jibe arepara makambo ebele. Basala vie ya couple. Ezaka mabe. Mais nazolakisa amour na kati ya mabe wana oyo ba misusu ba député, ba ministre, ba généraux, ba colonel, ba homme d'affaires, ba musicien chrétien bakosala yango te. Tout d'abord basala yango te. Na mokolo lelo bato na tangi mibale to misato babimi na mwana moke mineur. Bazana bango pas à l'aise. Bazolo bapeke yo. Ne fais pas comme ça. Oh, moi je ne suis pas comme ça. Oh, mon kolomo tomo no koi mwanansuka. Petit keba. Baali. Na mukola lelo kaka. Surtout bino ba musicien chrétien. Moko wana. Tala nenga zo bombama. Azolo ba papa robo yo zolo belanga te. Yo koye bango ndengeni. Na olobela yo. Mais jibe soko tali te. Bandeko. Papa chéri asala mabe. Ya grave likamba kolimbisa te. Wane ebani. Mende na mabe oya sala wana. Asana bolingo na mwana nsuka. Asana bolingo na mwana nae. Donc, alinga penza mwana nsuka zala bien. Même mabe wana tango asala ngo. Suwe nae. Ayiba mwana nsuka ba chance te. Asalele te. Nandimi te. Naibi pete. Mais soki na tali. Makambo mwana nsuka lobaki. Modèle atetaye. Mwana nsuka loba atetaye vraiment bien. Batan ebele. Na tango azola endako.
ba bien ya mikete ya minene. C'est quoi apie mwana tsuka mbongo? Apie lisusu ndako. Ah non bandeko. So eza makamba solo te. Félicitations. Po ba musicien moso ba osala yango te. Bakondima bakende boloko ba négocier. Bakondima bakende boloko bafana bango basala mobulu. Mais papa chéri na amour o aza nango na mwana ntsuka na mwana na ye te. Tala jibe ayebi valera mama na mwana na ye. Ye moko na mama te. Ayebi. Mama aza na mbongo te ayebi valera mama. Importance. Ayebi mwana ndenga mwana ka mama. Donc jibe ayebi mwana na ipo azala bien. Fo mama na ipe azala bien. Jibe ayebi mwana ne po azala bien. Ye moko papa jibe fo azala bien. Mokolo. Pe jibe a preparaka. Héritage kemba pona mwana wana. Dans 10 ans, mwana na koksa 19 ans. Ako bando tanga na poto. Ako bando yaka bakini ye moka zongi. Tango jibe aza en vie. Mwana wana. Jiba robatele bien. Batata mwasne ba robatele bien. Tango jibe aza en vie. Ndenge pe jibe ake na boloko te. Batata mwasne ba robatele toujours bien. Soki kaka kenda ki boloko. Mwana tsuka linga ko détruire nyonso. Alelaki. Mama Denise tala biso makambo. Mwana tsuka leli. Batu bagangi aza tourmenté avec ça. Na tiers monde bokanta ango tege aneti poto. Ata mutu aneti mutu. Te. Ba acte o basala ye. Eko trouble ye. Mais le col na tiers monde. Eko bongisa ye sans psychologue. Na modèle jiba traité aye. Tout d'abord, l'école ya banda kolobani. Aza mwasi ya jibe. So bazo manje munai sheri nanga mwana ntsuka. Abuka na koseka sengo nini. Bile wakanta makamango ba repara ngo ndengeni. Na bakisi na psychologue. Psychologue apira kisita. Alobaka maloba. Siko ope seksera mwana ntsuka eza maloba. Sheri nanga mwana ntsuka. Oh sheri. Anteta basombeli ndap. Bande konazo félicité acte o jiba salate. Na lobaki fa kende boloko. Lokola futi mbongo boy. Na ndimi pe akende boloko te.
yango nazo rappele bino ata na ndimaka kende boloko na yebaki ke mwana tsuka asufraka te na mutu soki mwana tsuka azolela azosufrir sikoyo esheki ya makambo akutani nango mpona bamboka wana ba RDC Bangola ba tiers monde kaka ata na Amérique latine eza na makambo soko etomrante yo okobeya libome to ekangami yo na mutu libele obeba koleka wana basi ebele omonaka mpe bavanda kalme na mabala baya bien na bamama babota bino ta mosu basala bango yango na bapropre papa na bango to membre ya famille moyebaka no mpe te aza mpe na esine moko wana te parce que abotami na Afrique eza na bamakambo ndenge na ndenge biso wana poto avion ziki bato bakufi babengisi bafamille ya bato wana po bazwa traitement balandela bango na psychologue mpo na shoki wana bato mosusu batikeli bango héritage me babengisi na psychologue batraite biso na Afrique moto batuti epenza boy na voiture bandeko ne bamoni abomi ndeko na biso abomi ebokanga ye tokangi ye bobeta ite boboma ite akunda ebembe na ye akokunda ye awa bomeli biso ndeko akokunda ye do bato bana na besoin psychologue te akunda ebembe wana ya chere dommage d'intérêt kuti bana koposa te akunda ye koleka kuti kokangama do to ndenge moko te na bashoki ezalaka bien kopratike biloko wana na théorie na kolobango mingi po tovali na poto ma réalité ya bongo te même na poto yango mpe ya lelo ya bongo te bana mosusu mpe si babaya bakola basala bango yango ya mindele mpe babaya balongolanga kuna di bango balobaka tout le temps ebetanga shoki yango nakoma boye te eza nde parce que salaire wafutanga yango te azoloba bien eloko etourmente bino ozoloba mpo basala boye na bomwana yango abimisa mobulu na mosala te yango wana yokelaka famille d'accueil ezwa ye te makambo asika akutani nango azoexplike bino boni me boyokela mwana bino kaka basala ye boye eza grave makambo basala ye botika obambele maladi oyo aza nango te botika kobambele maladi oyo aza nango te bokono oyo aza nango te atuka nga na sepeli na kimia oyo bazwi mwana tsuka papa sheri na nga mwana tsuka ye sheri ye sheri ye sheri ye sheri na nga mwana tsuka sheri ye mwana tsuka sheri na nga mwana tsuka alobaka za minere mawe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba.
Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour, la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour, la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour, la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.